Merci. Na leki epai ya ndeko na biso oya bengi na numéro ya téléphone ya vous pertal. To pesi maloba nde toke epai ya ndeko mususu. Merci. Oh papa nangai boto nano liboso. Merci mingi mingi pesi nano maloba. Na landi bandeko mingi ndenge balobi wana. Mais soki na koti mukesi ko na kati ya lisolo parce que na moni lisolo kene di ko changer. Yango na lingina batika moi un plus na ngai surtout pona mona oya utaki ko kufa na kansangana yo to solola ki moi muke na libande lipenza kaka lek balakisa ki mwana wana na benga ki na kichafa et puis d'information information oyo na yokaki ke ba ebisinga mwana wana siko kufa. Alors eza mawa mingi ke obeta vraiment c'était na bandeko oyo bazoboto ya kutelema dans le sens que ba mususu balobi bango moye ba dimate parce que bazokende Kinshasa ezali mawa esalaki nga vraiment pasi mingi yango na ninga obeta nano c'était na likambo toko banga ti wapi balobi tolongola kubanga soki na koti pona moni moi tema échanger et puis likambo ya mwana esusalanga pasi mingi yango monike na koti na koka koloba mamuke biso nyoso toza bakombata toloba kaka kombata na mnofte il faut to bunda pona ekolo to mona bato oyo bazako pesa nzoto na bango pona ekolo yango na linga pe biso na lobake ba oyo nyoso bazako kufa pona ekolo bandeko na biso oyo baza na mboka basa organiser mukeke batu wana bazala esika moko ke tokendeke ata kotala bango ole babwaka bango oyo aza na gauche oyo aza na droite alors sikoyo tokoyeba te banani babundelaki ekolo eloko nalingaki nabakisa mwa muke ezali wana elemba te tobanga te elongo eza epa na biso kobanga ekomi na kote wana mende bamususu bazoyeba te bango nde bazobanga na biso tozobanga te bale ezokende bien na kote na biso tobondela kaka na nzambe na biso makasi azosala asi asali te tolandi batémoignage ebele nzambe talakisi biso ebele seke toyika bakokima na suki wana papa. Merci papa na biso Bokecho vraiment na intervention kitoko bana Congo balandio pe mokili mobimba bayokio ndeko na biso na numéro ya téléphone 70 73 ndeko umeli pe mingi vraiment mwana mboka zoya yo maloba pasola mpoke eboto boto papa DSV nga lingi na loba boye ona bandeko ndenge balobi ke Cour suprême de justice ezali ko publier Kanambe azali vainqueur ya l'élection. Mais papa DSV eza un problème te eza un peu likambo okamwa te parce que déjà biso ba congolais toyebaki ekozala nango kaka ndenge wana donc toyebaki yango parce que ça m'a nulle part en Afrique moto organiser d'élection après ndima perdre en Afrique na ça mate. Alors le rôle toyebaki yango menga kolobake Cour suprême wana eza pe na limite nango peuple azali garant ya ba institution nyonso ya république eza nde peuple yango na moni papa Chicha zo ba toujours ke nga ti motema na nga la peuple pe nga apesi mot d'ordre peuple akotelema yango na peuple congolais faye ke ayeba droit na ye ke ye azali garant ya ba institution nyonso lelo oyo cour d'appel non cour suprême pardon ezoyi kopublier Kanambe vainqueur ya baélection mais peuple non alobi mot de la fin te parce que peuple ngo ezali biso yango na biso koto na diaspora il faut to intensifier ba mouvement na biso ndenge nde comme ça alobaki ke nga soki par exemple tozo marché na buki eloko ya mutu to na buki voiture ya mutu apekisa ngai te donc moi je pense que idée wana ezali bien donc mutu akosala violence ye moko aza responsable nango parce que lokola ndenge tozoba likambo ya ndeko oyo amitumbaki moto oyo asimole kuna na Afrique. Moi je pense que soki congolais moko asalaki acte wana awa na diaspora na bamboka mindele
naza sire elingo ba impact mosusu mais ndeko na ngai yo moko pe soko bandi omoni biso ba congolais ndeko olobi eloko banda yango ezali malamu pamba te nalobi mpona bamisusu te ngai mpe nakoki kobanda yango nalobi mpona bamisusu te donc avant naloba idée wana ngai moko mpe na mitie na kati ke ngai mpe nakoki kobanda yango donc jamais nakoki korejete ndeko soki obandi lobi ekozala malamu pamba te na Belgique marche ya munene ezali soki obandi lobi en tout cas ba congolais pe belé ba kokota pamba te si tolembi mais lokola yo olobi ke okoki ko banda lobi comme ça ba congolais pe misusu ba ko banda po biso ba congolais to li koloba ke bandeko so bandeko misusu ba lobi biso moko to sana ba exemplaire banda lobi ba congolais misusu pe oyo ba koyoka yo ba ko banda. Merci. Problème ezate papa Diana na obanda yango même ata na mitumbite mais na osala acte mo boyo ni bango na ba presse ba mboko yo donc moi je pense que ça na sens wana donc cour suprême wana o bazo ba cour suprême peuple azali garant ya ba institution nyonso ya république attendenge kanamba changer ki constitution parce que ba histoire on ba na ita changer constitution ce qui peuple a télémaki ndenge ba télémaki na Niger président lui ko changer constitution ba télémaki et puis président Longwa qui batanga qui ba checker na prison mais biso nde ba congolais qui dit belekati trop parce que na liro tozo kende papa Diana mundele pa ko tika bino 6 mois bo marcher na bino kaka mundele pa ko tika bino 1 année 2 ans bo marcher na bino pe kaka donc ya mutu na biga ja bato ba marcher ba ko lemba donc en plus tozo ma kobo donc voilà donc te ba oteke donc tozo ba nord na mikili mundele pa ko tika bino pe 1 année bo marcher bo ça fait soki ba 300 km ni Paris donc bo sala makambu nyonso bo sala mundele pa ningana ta lobane pe loko mokote mais ceux qui ont intensifié ba lutte na biso moi je pense que mundele a kolobela ngo donc puisque c'est normal que mutu a gagné l'élection na ye mutu peuple alingi bilo bo sali pe na kanel moko ya vis-à-vis de au na moi na 4 mois na 3 ans et dit que non mutu ba sali kanai bon sikoyo ni bamakila ba martyr ni bamakila ba martyr na biso ba kufa donc bamakila donc et que non va ndengona gratuitement enfin comme ça non sikoyo batwana ba yokani nani président so ya Uganda Yuri Museveni ba yokani na Yuri Museveni lokola tuti ba yokani ba sali front commun na bango ba Swahili lokola ba mboka ni solo ba Swahili Uganda Tanzanie Rwanda Zambie Kenya lokola ba Swahili bango nyonso en plus la majorité ma président wana bazana bango nyonso sont des Tutsi de Paul Kagame Yuri Museveni donc bango nyonso donc bazaba même le président Burundi. Merci et papa na biso intervention na yo bazali ba tuti banani tozali ko senga na mwana mboka atelema na banzi bandeko o bozali kolanda biso na kati na radio lisolo tokomona bandeko misusu baza kolekana na basiti songolo okomona lobike ngai nazwaki sida musala na ngezali naza kokabolango na bana ya basi nazo sala rage obombi elongi ndeko misusu alobike balobike non azana sida akoka kotel asal atelemaka vraiment mingi ta sala makasi mingi te mais afandi na yango aza kokufa na batonga bandeko misusu martyr okoki kokende pe okomi martyr ozwi pe biloko mosusu ke non nabomela ata moto oyo lokola ngai pe mikolo etikali nango bapulupulu ezali ebele na kokufa na ngai nakende pe nasala ta boye mpo bakokanisa lisusu sida na ngai te bakokanisa kaka oyo na sali oyo me bandeko na biso bakongolais azali na yango to mwana mwasi ayebi vraiment se komeli ye ya songe na yango me alobi akokufa ye moko te il faut akufa na ba congolais ozomona bandeko bongo soka alobi vraiment akende ko sale loko lokola mwana asali monteke bakobosa na tala mbokono wana bien nyonso o ezali kati na ye mais a exploser na bato wana congolais li ko vivre de trop ata kutu ba ebisi ko kufa dans une semaine et sili akolinga kaka kufa na ba congolais au lieu akufa na bapaya
tozongi na nzela ya singa tokende epai ya papa na biso pasteur Daniel ndeko oyo abengi na nzela ya singa na telefone to na Skype eza na kimia pamba te oyaki okuti bato esengeli mpe kopesa ndeko moko na moko maloba aloba oyo akoti. Pasteur Daniel topesi yo maloba nde tokei na Odo Mpambu. Merci. Merci beaucoup DSV. Sepeli mingi na intervention bandeko nyonso tu mais tobunga na kati ya sujet na biso to bandaki te. Sujet to bandaki o tunaki biso ezalaki important au moins permet bandeko ba féliciter ba bik émission lelo eza bien. Ndeko alingi ya mitumba donc ezali ndeko Cédric oya uti ko mitumba na Congo aloba na mutu te asalaki yango to moni oya donc combat otoza nango mutu na mutu amema libanga na ye oyo eza important point etonga Congo et no ya koloba to sala boy. Deuxième point na nefsa ndeko mutu te a décourager batu na ba marche ezo salama po ba congolais tozara mémoire moko un peu courte boli misana lo bango po likambo esalami lobby impact nango to bosani to komo luka to changer stratégie non ba pays nyonso tout révolution esalama et pas ba peuple na ba marche tozo balelo Tunisie Égypte eza ba marche esalamaki mundela ko permettre te na kati ya pays na ye amona rabino chaque jour bokangi aveni chaque jour bokangi métro a koluka solution parce que marche à Tunisie esalami na kati ya Tunisie Égypte esalami na kati ya Égypte mais oya biso to sala na Belgique na Canada na Londres na France les États-Unis donc eko exciter même peuple amboka to na kati ya pays eza démocratique parlement côté lema opposition côté lema ba président de la République ba robanga pe pona élection na bango ndeti na France déjà si to yokani déjà que lobby to na marche à makasi na Lyon toza ko soutenir biso nyonso tout équipe ya gauche François Hollande tango ko komela Sarkozy à comprendre que ba noir baza combien to sangani na ba ivoirien toza ko loba ke to o to aza na nationalité française a ko voter les sous Sarkozy te a robanga déjà donc de quoi do ba ke ba marche ba ko tika 300 jours to tambolaka c'est n'importe quoi donc ça biloko ya ko décourager ba mo ba na combat donc na combat oyo to ko continuer ba marche ta kata Belgique ba mituke tumbami ba magasin bukani yo rasi belge on dit ba bossa nango 2 fois 3 fois sans qu'à trouver solution au monde. Alors problème nyanga na lobake ezali net lobi pona ma cour suprême de quoi uti ko benga ke cour suprême uti ko lobake o Kabila mutakoleka papa surprise ko sala biso soki cour suprême lobi ke Tshisekedi mutazui franchement de boza wana to kamwa to koloba boy na boy mutamta ko pesa raison mais so cour suprême lobi ke Kabila mutaleki to kamwa pona ni elo ni ko kamwa biso sikana ngana oyoka nitui na ko kamwa eloko te parce que ngoy mulunda soi-disant pasteur abangi nzambe te andimi mikumba makila ya batu nyonso bakokufa matalikolo na ye cour suprême ya bato baza bapagan babanga nini babanga eloko moko te oyo aza kutu pasteur oyo akoki koteya na bato aza munoko makasi azokosa mpe afungoli miso azobanga mutu te ebongo na cour suprême banani baza wana eza bato Kabila te nga azomona eloko grave eza na te mpo na nga na osatendre na oyo nyonso tu papa Tshisekedi akoloba biso peuple tokosala biso pe tozali tosala oyo toza kosala mpo eza koapporter déjà solution koapporter déjà un plus na lani na Canada balobi quelque chose na Sénat ya Amérique États-Unis baza déjà koagir ba marche on tango continuer kosalama déjà eza na impact nango biso tozela te cour suprême et ya reprendre biso keo to annuler candidature ya Kabila to annuler victoire ya Kabila to ndimi Tshisekedi cour suprême ekoki jamais to rêver na eloko wana te nde nazomwa bandeko balobi baza na singa na kingo tolobaki pasteur Ngoy Mulunda ndenga programme le 6 te aza na singa na kingo azozanga likamba koloba il est courageux aza audacieux il wana malgré tout à lobby pe lobby nanko Tshisekedi kuta lobby que eza provocation a publier résultat mais a provoqué peuple cela est vrai il a provoqué le peuple congolais a sa fouté na yango et bon au cour suprême to zelani lobby to bango très bien cour suprême koloba que Kabila mutaleki donc to bango mais biso to yeba ko continuer na autre sala parce que et ko porter un plus. Merci beaucoup le ngaya lo bana wana ebot merci
Merci Papa Nabiso merci Papa Nabiso Pasteur Daniel Tokei et Paya Odompambu Topesi Maloba. Merci DCV émission qui toko na ndi bande ko nyonso na okene bien na lumbangu ya koloba bu DCV. Je pense que Papa Tshisekedi est très fort, silence na eza ko bangisa mingi na kati ya Congo wana DCV. Omoni il faut tout ça la différence entre il y a événement où il passe qui avant l'élection natango ngoimulunda azui audace ya koya ko annoncer ba résultat selon yé toujours ba bien que selon yé avant annoncer ba résultat alongoli somo ya mundu ki na sima mutu po aloba ke mbongo na nga nazwa ki pa na yo kana chien kana mbwa boma papa PMM alekaka ba ibolimbisa nga bande kote papa David ibosa Goliath we mamba loba na Goliath mwana na kokwe kwa ko telemina jama mu bakongole ndingi wana daza kana chien kana mbwa ngaku na senge skizi te la bande so za kana chien kana mbwa alors ninga za wana ngana ebisa mwasi nanga chege mone na telemina lit boy yiba yango un jour so na sali faut pas mutu na ngego tombe na ebisa mwasi nanga na bombela ete ndole na chi mutu na lit oyo so na sali faut pas ba ozwanga ba olekanga donc nga za anti Kabila do tina kokufa kana za anti Kabila kozala combattre za iloko musuba ko corrompre mais koza anti mutu do za tiliwa do il faut dégager. Alors il faut toujours to ba méthode toujours bundela combat na biso muto nyonso ateli atoteli makina okutu te kolobate ko na okoma ba risque toza déjà na risque diaspora mobimba toza déjà na kata risque donc tant to marché ki na Belgique na ni toza déjà na risque donc voyage comme ya ke baki ba sunga ko ba kozwanga te na Congo na kenda te so ka vandi 20 ans ou ta va 20 ans te pardon nzambe di misanga munoko ebeti li baku vraiment franchement akokende avant 20 ans te na kemba mo ba boy différence elle entre avant ba pesa ba résultat de l'élection na après mundi la zui pression décider pression to tient na nini na ligne bana bande ko avec tout le respect tango zo na radio bato ndenge na ndenge bana kata radio mundele aza wana sepele na papa MM alobi boy soki turo eto panzi kiloka malunge samedi to panzi ngana pekisa to aliboso po to marcher tina suka pacifiquement to ça na raison na biso mais soki bango bazoni seli biso monnaie de singe à partir ya wana siko ba ko mona makamu na bango po ba eba penaki basala ki règle bango ba ko sidira mais on ya ko sala ba acte na ndenge na ye etali ye. Donc il y a un na complexité soki baleti so down mais lina lo babo décider avant ngoimulunda pesa ba résultat na ye ezala ki na pression auto ça na vérité hein après avoir coupé ça ba résultat décider makambo comme ko changer o ba comme ko lobela yango soki batu bazali mal informé na bien soki muto za mal informé o mamde zo kendite mais quand nous kotu na bato ba pembe na ba pesa information chaku national nende ana ko ba langage mususu lelo comme ko lingake to lingi paix to lingi négociation parce que mindele ba ko négocier ba comme ba traiter ba dossier na bango te na Congo soki mo pesa cardinal Mosengo alobaki loko mo abi soki tozo kende boye peso mboke zo kende mabe bande ko bino kanisi pona ko beta mutu ou bien koyeba ke mboke zo kende na decline ça veut dire que il faut bien constater ba tumbi na bumbu ba tumbi na selemba pona bino nde yango za lit yango nde za komba ilamuki siko bata Congo bana Congo balamuki bokasi yango wana ko beta moralement eleki na ko beta mutu fimbu na nzoto. Donc nazo kebisa te nazo yebisa bandeko bakota bo vefiaka ba information na source nde boko yebe loko ni boko ki koloba gouvernement ezo beta moralement na niveau moko impossible pe soko la ni ba information mona ke ba intermédiaire entre Kabila na Kanachien na papa na Tshisekedi bazo kende chaque jour pas IDPS pas papa Tshisekedi ba okesani ko négocier pona nini bazo kende ko négocier pona baluka ndenge nini o bango bakosala pona baluka kimia. Alors ceux qui bango bako tricher ils ont problème na bango donc ceux qui ba comité na suka ba congrès ba moni que cour suprême la justice sali eloko nango te bakosala quelque chose
Vita Kamega qui kotika recours na ekuna na Cour suprême justice. Audience ezalaki lobby. Nanu kutu ba komi na suka ya makambute bango bakati ba programme. C'est bon. Nous comment ba liti trouble avec Keneti na suka. Trouble ko Keneti na suka. Biso to na problème mon côté. Donc yango eloko onga nazo senga et na lina loba boy. Makambu ya marche na biso DCV ezali na impact ya danger. Ba programmer te biso to ko continuer marche to lingi yetu. Pe boye bango liti ko vanda côté liti ko vanda place oyo. Soki ba programmer ki mwana ndeke mutaleki problème ezate. Biso to sala système auto sala ba marche so trouble ozasu pa ba mindelete CNNT trouble ozasu na BBC T. Trouble kokoma ba ambassade nyoso ya Congo il faut ekanga. Ba ambassade tout ya Congo il faut ekanga. So ba kangite to koluka ndenge to kobunda na kati ça veut dire que ngana na passeport congolais na ko bouquet bino rendez-vous pe na ko bouquet rendez-vous mukolo moko ta 20 combattants to bouquet bino mukolo moko to koti tina kati to koti bina na kati ambassade après tant to koma kata mbeli ko beta bino makofi après to fungoli bato ba libanda to koti siko na kati to bana koboma na parti ya kati et tant to sala bon na France to sali bongo na Angleterre to sali bongo partout ambassade ya Lille ba Suède partout boko mona ke mundela ko mona imakambo mo eto me no metizango susu ezate to to yate na radio ya ko bate ba marche na biso mundela ko tika yo 3 mois otambola rate boyi bambilo babima wana bafuta bango comme bambila o bazo bima bana overtime bafuta bango combien Oasi mundela bana ko perdre batana e batu so bafuta ka taxi ka kenda musala ba mona nzela na bise zo le katake musala retale la ibisi manager ne e bongo lobby aya ibisi manager ne mundela kansaka lokola congolais bazo zo frappe na bango match ezaki toko décider to kende ndenge wana ti na suka ba annoncer te bandeko ba lobby to ana tina na yango ti bikapa banga singa ya loketo te ndenge moko mbwa banga singa ya kingo ti to kenda nzela oyo tozo bunda ti na suka to tika ba biloko ya kwa kolembisa komba ya kwa kosala boye po congolais avanda na ndaku boye ba mama déjà bateli mama tika ba te biso ba papa tozali na sima na bango poto backup bango émission Kitoko DCV na zone studio malo. Merci bandeko na ngai o bozaliko landa biso sur la 3W radio télévision Lisolo tozali toujours balongi toko continuer na balongi pambate président na biso na pesi oyaye monte pambate bambassade nyonso tu oyo ya Congo esika oyo bambassadeur ya président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bakosala tozali lisusu na eloko te pambate tozali balongi binemi ya peuple congolais bangonde mutu bazali ko circuler ba information nyonso tu po balembisa biso mais bakotika kolembisa biso te ba France 24 wana ba RFI nyonso tu luvunu na bo président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba tozali kozela mona e pe kotinda bambassadeur na ye oyo bako travailler pour na Congo po biso gouvernement wana oyo endimami te na mokili mobimba toko telema toujours lit na biso zali ti na suka. Merci. Nabanzi esika o tozali koloba ke na masolo na biso ya mpoko malelo toleka na epa ndeko na biso makudada to pesa ye maloba ndeto kei epa ya Frank Mundele to pesi maloba ndeto kei epa papa na biso papi bisikita makudada to pesi yo maloba. Merci po na sujet na biso ya kitoko likambo na tricherie oyo tolobaki ke erreur na tricherie banzi to pasola kiango bien na likambo ya Cour suprême to pesi yo maloba. Merci nabanzi ndeko azali koyokana te tokeye pe papa na biso Frank Mundele to pesi maloba matondo ndeko na ngai bozolo na ngai na kimia nyoso papa na ngai en tout cas na tondi ne sengo mingi ya koyoka bandeko na ngai bazolo baboye lokola tozali bana ya mboka moko to pesa na baide po mboka wana etombama ezala ya mabe ekoswa bato mais vérité esuka bobele vérité bato bazomona pasi ya wana poto na mikili ya ndenge na ndenge na bamboka nyonso esika oyo badiaspora bazwami bongo bandeko oyo baza na Congo na nini solo ndenge lobami wana bango baliaka de tous les jours lelo bakobima te bazobanga baboma bango solo
Armand Tungulu autaki na poto ake kukufa na Congo aza mwana poto na Kisasa kuna na Congo mwana moko ya muke ya moins de 25 ans ami tumbi moto oyo batata minene baza na Kisasa bakolo minene baza na Kisasa bakoki kosala biloko ya ndenge basali te me mwana ya muke alakisi ndakisa bazobanga kokufa malamu position kobanga wana babanga te bakubuma kaka bango kaka nde baza wana atokimi te bakubuma yo alors tamier se défendre po yo ovandi boye omoni moto azwi na nzete to na machete opakati mbango akubuma yo ovandi aye abomi yo mais siko na ovanda na okima défends toi peut-être kozwa mwa bisungi mwa libiki mais yo soki okomi kobanga ete bakoboma ngai boni bakufi na mboka wana ya Congo tikino lelo oyo toujours baboye boni bakufi po bakende kaka boye kaka lokola pamba kaka lokola komosalama te Congolais akomi lokola ligorodo ndenge toza kosaka ntango toyeba na mikeo magorodo babina mai kopeta ngo bazete bakokufa Congolo obima te oloba te bakoya koluka yo be na ndako na bino pa ovandi na quartier na balabala basali oyo bangi basala tame défendez-vous po awa na poto bato bazosala oyo esengi basala ezali te kaka bana ya poto nde bakolonga bakenda Kisasa mpona kosalaka makambo oyo bango baza nango mposa biso tolali awa na ngambo oyo bango mpe bakona na mboka bango mpe batelema balakisa bango mpo soki babi nga na kobima te nazobanga na kozwa lisasi obanga te okozwa yango vraiment nayebi maloba oyo kosala bandeko mingi pasi mais bolimbisi mpo ezali nde vérité olinga te bakoboma yo ka place oboma yo défends toi peut-être okokozwa mwa lobiki mwa lisungi okokozwa peut-être avance ya adversaire na yo opapier eloko ya kufi liboso na yo ose sauve okei c'est ça oyo nangi yango na posana loba ya mwa ndeko na ngai matondo eboto papa na biso pe na intervention kitoko owuti kosala papi bisikita topesi yo maloba. Merci eboto bala nyonso radio lisolo eboto na yo DSV eboto na onyo stoza na bango na conférence sur place na onyo bazolanda biso na kopesa mes condoléances na famille ya ndeko na biso awuti kokufa tiki biso mpo na kanda na ye alakisi ke voi na ye apesaki mpa ya papa Chichi bayibi yango akokondima te moto ndenge wana agouverne ye vraiment tokolemba te oyo ezali susu combat eza kocontinue lisusu me ngai na koloba boye ke oyo nyonso tozosala na Europe eza kotambola kitoko eloko sikoyo tokosala sikoyo comment mpe ya kotelemisa une semaine ya peuple congolais na balabala donc bazala toujours na balabala na balabala ba style ya ba nani oyo tomonaki ezaki na Thaïlande ba tricot rouge so ba t-shirt rouge ndenge basalaki mais idée moko yelinga soki tokoki kosala une semaine moko na Kinshasa basala marche ya ba chrétien il faut marche moko ba chrétien soulèvement ba chrétien et salama en complicité avec l'église catholique, l'église des réveils, na opposition. Pour ça un impact sur makasi, parce qu'il faut pas batubala là na katia Congo. Biso a on a poto, nous a toujours éveillé, mais na Congo, baza un peu ya ko la la muke et bongi eloko wana kuna susu ba continuer makasi na ba stratégie, na ba idée ya kopesa ka bango po base ba idée ya kosalela ndenge tozomona il y a des pasteurs baza awa o ba to bengi ba vrai pasteur ba combattant o ba koki ko luka ba pasteur na Congo ndenge tozala ma numéro ya nani ya monseigneur Mosengo ba o bazana ba numéro ya ba abbé mususu il faut ko benga bango pour ko organiser la semaine prochaine soulèvement chrétien, il y a un peuple congolais nyonso libanda. Donc une semaine libanda, tongo midi pourquoi? Ce qui s'agit à cause de la liboso ya appelé le peuple wana batuba vanda wana pour essayer comment pacifiquement, essayer le côté ya ko panza ya ko sala nini. Donc ba monika ka olé ezaneti marche mais ba monika ba baza kotondaka moko papa ti full. Ba stratégie moko ya sika bon. Il fallait pas na le bango koto na kati ya nini mais ezaka ba idée comme ça
tokosololango bien na sima po il faut soulèvement ezala lisusu tolemba te parce que ba marche tozo sala o ezan impact makasi. En tout cas bravo na ba nyonso ba osa ba marche biso lobby susu tozo continuer na Irlande tozo lobby na parlement et na palais présidentiel tozo la liboso wana tozo la depuis 11h 17h tozo sous belé ndenge tozo qui la fois passée na ambassade ya Belgique, na ambassade ya États-Unis, na ambassade ya Grande-Bretagne, lobby torozala liboso ya palais présidentiel pour na kolakse ke toza mécontent to lingi mutuana te mutuana aza moyibi pour ayibi a tricher il faut akene libanda to lingi oyo peuple asengi parce que moi c'est la rapace hein ceux qui bat musu baza ko sekabino tala batango bozo sala ba marche awa ngai sala nga pasi africain mwazo bino ba congolais pe to lembi bino mutaza kuna mboka muke bazo sakana na bino boye et ça lenga pasi mingi donc il faut vraiment tout se soulever il faut mutona kende ngala rondi mateke na 2012 mutona susu a diriger biso pour to rekota na ba stratégie mususu na ba colère mususu ndenge ndeko nango don lo baka kanda ise komi siko donc maîtrise ça sauté so il s'agit ya kosala ba chasse ya ba famille nyonso ya banal koto to kosala ngo pour il aksa colère to sala ngo pour et ça vraiment passe bango baza ko donda baza ko lia ba mbongo bat musu baza ko souffrir en tout cas le connaît et ça la passe mingi et boto desve et boto papa na biso vraiment na intervention qui toko to mekana ko kende na Kinshasa lokola tozali na banzi papa na biso mayamba azali ko benga Kinshasa tozela soki tokozwa ndeko telefone ezali kolela bokanga micro na bino Oui, allô, bon. Oui, allô. Oui, bonsoir. Nakoyeko Solana Félix Tshisekedi. L'honorable est occupé, veuillez appeler un peu plus tard. Nabanzi ndeko na ngai oyo ezali radio Lisolo à tout moment tozali ko benga Félix occupé bana poto baza na besoin koyoka message ya Félix Tshisekedi ou bien monsieur le président Etienne Tshisekedi pambate ba pesi proclamation ya élection tozali na besoin un message d'urgence. Merci meka ko passer biso ye radio Lisolo. Ça va. Passez biso Félix. Présentement, c'est pas possible, donc appelez un peu plus tard. Il est à la table. Ndeko ezali makambu ya mboka biso tozali ko bunda pona mboka na banzi. Ezali misiki zo beta minga osola neni yoka misiki zo beta wana. Yoka nani. Yoka zo beta mwana koma nezate. Bino na Kinshasa boyebi te awa na poto déjà si ba proclamer proclamation que Hippolyte Kanambe vainqueur. Alors, toyebi déjà. On peut défendre ça ce soir, toyebi. Asi ça makamazo sala. Bon, merci. Ok. Nabanzi bandeko esika o tozali kolanda kaka po na makambu ya Congo oyo boyebi bandeko epesaka lisusu mwa kanda soki toyoki boye bandeko esengela kaka tokota nabanzi bandeko o baza kobenga biso bazela nano baza na mwa bolimbisi tokozwa bango na nzela ya telefone pamba te tozali kobundana ko lekana kaka ko benga pamba te makambu oyo ematisaka kanda ozali komona bandeko bo comprendre za makambu ya mboka epesaka kanda na minute soko kutena mutu ata azalaki na nyongo na yo ata ya 10 euro boko bunda po nyoso tu na makambu ya mboka batu nyoso tu bakomi kanda eloko tozali kosala tala na kati na radio Lisolo tozali kokota vraiment bango na kati na libumu mpona kobimisa oyo nyoso tu ezali kuna na kati na mboka ya Congo tokokende lisusu tobenga Valentin Mobake tozali kokende mpona kozwa Valentin Mobake wana biso na kati na Kinshasa tozali kokende.
Bonsoir, Allô? bonsoir monsieur Valentin Moubake, Radio Lisolo. Radio Lisolo, c'est quoi ça? C'est quelle radio ça? Nabanzi, monsieur Valentin Moubake, Toyamba Kiope, a on a katina Radio Lisolo, na ebité, merci, na comprends, monsieur. Ah, Nabanzi. Oui, yango wana ndenge na minitso naza koyebiso bana poto bazana kanda. Bazana kanda nini? Ndenge uzali en direct, mokili mobimbeza koyoka yo. Bana poto bazana kanda poto yoki France 24 oiti ko publier Hippolyte Kanambe soi-disant vainqueur. Yango tolingi to yoka message oyo yabino ba opposant batu otoza ko tia motema na kati na Kinshasa bino kuna bolobi nini pamba te awa biso ba marche za ko toka pe toza ko kanga ba ambassade nyonso tu tozali kozela mon ya président national Etienne Tshisekedi apesa biso mon aye comme ça ambassadeur baya yo kuna olobi nini. Merci. Liboso na ganisi ozali koloba pona makambo ya soki cour suprême de justice na bango yango wana ya cour suprême toyoki ke ba rejeté yango mais awa France 24 et witi ko publier que Hippolyte Kanambe vainqueur. Conséquence yango wana te biso tolobaka na bato nyonso que biso UDPS tokolanda makambo o bazali kolanda biso voie légale te. La légalité n'est admissible, n'est envisageable que dans un état de droit. Yo koloba landa mibeko ya l'état na mboko oyo est respectable mibeko ya l'état te. Yango biso tokendeki na cour suprême de justice te. Eloko liboso ba kombata bayeba yango wana. Ba oyo batiaki tembe bazwi résultat na bango. Donc ezalaki motambo batandre biso tokende kuna mpo verdict ya cour suprême de justice na bamboka sérieux ezalaka sans appel. Yo soki osi okei na cour suprême de justice ekati likambo okoloba isu te ke na boyi po cour suprême ya te alobi yango biso toboyaki kokwea na motambo wana. Donc lelo yo nous jouissons tozali na liberté na biso nyonso to continuer ko contester to sala mpe oyo tolingi po to gagner victoire na biso ya mibale oyo boyoki o ba proclamer moto ya bino wana mais biso ezali na yango tembe te toyebaki kaka ke seni wana ekosala kaka bongo parce que seni ezali décrédibilisé. awa bato nyonso bazali koloba ke baresultat ya seni ezali non crédible mais ezali seni moto ezali non crédible. Donc ndenge nini eloko wana ezali non crédible biso tokolanda esu makambo na yango. Donc makambo wana ya baproclamation na bango biso toza kuna te etali biso te parce que toyebi que Tshisekedi a gagné les élections et il a gagné haut la main. Donc na baskor moko ya munene ya kitoko po Congo mobimba eboyi Kabila Congo mobimba. Donc yango tozali koloba boye na moya lelo mais yo oko gouverner Congo contre la volonté des Congolais et ça la mate victoire wana Tshisekedi ezali général et total et bandaboni yo gouverner bango par défi okokana yo te position na biso yango wana yango toyebisi bino boye secrétaire général de thèse auti koloba à partir de la semaine prochaine biso oyo bozali koloba mot d'ordre ezate Congolais nyonso epai azali lokola bino bozali kosala kuna na poto biso pe na Congo epai nyonso Congolais azali ayeba que il faut à défendre victoire na ye esika tozali yango. Merci Nabanzi Tolandi yo vraiment kitoko tokokende na batu oyo bakoki kotuna mwa motuna ya mike po totika ndeko na biso Valentin Moubake malgré tos yeux à pied élevé tokopesa bandeko bozala mikuse na motuna. Nabanzi tokei epai ya pasteur Daniel motuna na yo moko epai ya Valentin Moubake. Merci. Merci beaucoup DSV. Merci honorable Valentin ndenge o répondre na invitation ya rapide boye pour eza makamba mboka. Ngana lingna soutenir maloboyo lobi. Eloko peuple congolais nyonso zolanda radio lisolo. Congo eza ya Etienne Tshisekedi te. Congo ezali ya ba congolais.
biso tosala oyo tokoki kosala mpona kodefendre mboka na biso. Tozwa te tokitisa likambo wana papa Etienne Tshisekedi na age akomi nango na ngolu na nzambe akoki kovivre encore 10 ans 15 ans. Soki tobi tozela ye aloba kaka po biso tosala, c'est-à-dire akomi lokola soki ye aza te tokosala eloko te. Na minute oyo biso nyonso toza na kanda wana to manifester yango na façon nyonso tu. Nga ndeti nga boye nakozela jamais Tshisekedi aloba likambo mpo na nga po Kongo eza ya ngai. Merci beaucoup. Merci Nabanzi, vraiment ce que Nathalie Makomia baninga pe bande ko tozali na bango na nzela ya singa, vraiment tozali na motuna ya kotuna yote, mais tozu déjà mot d'ordre na biso to bunda lisusu lobi na mboka Belgique ekozala opesi mbwa boyi na chaussée de Wavre lelo eutamaki kosala na mboka ya Allemagne na Düsseldorf pe lobi samedi ekosala na mboka ya Stuttgart pe na Lyon bandeko ya Bremen tozali vraiment mobilisé. Merci vraiment na ndeko na biso vraiment leader na biso vraiment Valentin Mobake oyo peuple congolais azali kotia motema ozali toujours na sima ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Peuple congolais bakotia yo maboko tina suka etumba otokolonga liloba na yo ya suka kaka pona ba congolais ya diaspora pe otika biso mpamba te mingi ba mitungisa makime lokola toyoki oyebimi na munoko na yo toza soulager. Merci. Oyebi likambo oyo bozali kosala kuna na mboka bapaya ezali jamais esalama na mboka na biso. Eloko wana ezali malamu po nini? Po na réseau mibale. Réseau ya liboso. Bino bozali kofanda na bamboka oyo boyebi état de droit elingi koloba nini. Oyo boyebi opinion publique ezali koloba nini. Bamboka wana il faut sikoyo ba autorité wana oyo basalaka makambo ya mabe na mboka na biso. Oyo bakomisa mboka na biso lokola poche na bango ba autorité wana il faut ba opinion publique na bango bayeba makambo ya mabe oyo basalaka na mboka na biso mingi pe na kati na bino pona ba raison diverses bazwa ba mikanda ya bamboka wana bazali ba électeur kuna. Donc bo sanctionner bango ba oyo ba votaka kuna ba sanctionner bango parce que la misère noire dans laquelle nous sommes bapasi nyonso tozali na yango ezali mafia wana oyo ezali entretenu awa po ebi soki banome yo ambassadeur na Congo soki okufi pauvre donc ozali zoba yango bawelela kabaya na Congo. Miss ayaki na Congo comme ambassadeur des États-Unis, d'abord azalaki numéro 2 ya ambassade, accueilli à Zongi comme ambassadeur, accueilli à Zongi comme MONUSCO ezalaka te. Donc asala ba manœuvre ya nyonso po azalaka kawa wana esalamaka te. Réseau ya mibale makambo bozali kosala kuna ezali lokola mbela oyo tobetelaka bino na l'heure ya maponomi ya solo mpe bopesaki ba instruction na ba famille awa Tshisekedi ba voter na Congo mobimba sikoyo ba mot d'ordre no bazoaza ko na bino kozala te bino boye bisa ba famille awa soki kaka action e bandi ya UDPS ou bien opposition n'importe où bazala na kati bazala lisusu te o Tshisekedi akopesa mot d'ordre lokola ndeko oti koloba ngai soki nalingi nalia na ndako na ngai nazala Tshisekedi apesanga mot d'ordre ya kolia apesanga mot d'ordre te. Donc ngai sikoyo so lokola na moni makambo mabe mboka na ngai sokende nakoki kozala mot d'ordre ya moto te il fonga moko natia maboko na mosala la main à la pâte po na ekisa eloko wana. Donc longonya na makambo zo sala kuna bo continuer yango parce que synergie ya makambo za ko sala kuna na biso to za ko sala wa je vous le dis vous retenir les lots. Kabila ne gouvernera pas le Congo contre la volonté des Congolais unis. Yanga maloba sugangwa. Merci papa Nabiso Valentin Mobake Nzambe azala na yo pe abatela yo vraiment musala kitoko biso na kati na diaspora radio ya bakombata radio ya résistance radio lisolo tozali toujours na sima na bino pe toko soutenir bino
ti nasuka. Merci. Merci. Nzambe batela bi. Merci. Nabanzi bandeko bino moko bolandi maye oyo esili kolekama mpamba te na biso ezalaka tricage ezalaka te masolo nyonso. Nakozonga nano epai ya Odom Pambo Papa Sage topesa ye nanu maloba ameka nanu konyolisa mwa muke na sima tokozonga epai ya Mata Fifar maloba epai na yo Papa Odom. Merci. Merci DCV na opesa nga maloba na lobi boy. Woni news to pesa ma isalinga tsusu. Et puis singa susu force ya bif. Ça veut dire que DCV na iso kina ne sengo moko e batin parce que woni soki ennemi na yo aza tellement zo baza imbécile. Azo na komi papula yimo salité o batutu ayibita na lobi salité wana pour comprendre ngo. Elingi kolobake mokili emoniye autant tokosala ba acte ya makasi ba action ya makasi bazwa biso ba fute po tozobunda na tina de papa na biso mobaki eloko toloba yango tolobaki ke toana question retourna été il fallait au libérer ndingo saliwa papa nanga ezali pourquoi oyebi mbanda na yo ata osali nyonso ata osali makamba bien mukolo mo ta otika kwa ndima yo. Mais moi je pense que makambo baluki na kata Congo bako vivre yango destivé ba marche au monio comme le roi na biso ya ba rendez-vous otokuta na ba masse to mona na kala to sala ka tout ozo comprendre et le kwana e ko continuer combattant nyoso partout na monde o ya yebi ke bandekene ba chaki vote ba chaki nini bulletin de vote na kati ya urne ke ba voter ki Kabila a gouverner Congo wana ti. Tokolakisa Kabila ke force ya Congo e utaka na biso. Desife ya zawana tongi mwa distance ya 2 km ya nzela ya boulevard. Biso to laisser la kayeba famille na biso. Na isi nata ba famille so il y a des baba licenciés, tozana ba gradué bazawana bango tu basala ka musala ke biso nde to kenda ko laisser la kayeba famille na biso. Après bato bazo vivre bazo kufa te ko ya lo ba ke ya zo diriger mbokana. Nazo bisabino we Kabila dirija a Congo ti. Kabila sala ka makambo ya koki kwa bi diaspora ezo ka ba soin ya famille bango tout en main. Yango nezo sala yi. Biso to kolakisa ke diaspora ezali tout si nyonso na Congo wana DCV. Poka komoni bande comme sous to ko vendre to tinde ni côté voiture te et donc mon côté bazo taper la famille na bango boy na bo. Na ko succès encore ba boy. Na za mulaite. Na ibisa Kabila na radio. Ni ba mona net na liboma na lobo makana ki. Boko tikala komona Papa Tshisekedi apesi mot d'ordre te na lobaka yango avant que tu makambo tozozela Papa Tshisekedi na lobaka na radio. Pourquoi Papa Tshisekedi a sali travail oya koreka ko sala ba travaux oya koreka ko sala maturité ça déjà peuple congolais ayebi comment revendiquer biso ana poto to kobunda tina suka to kolakisa pena imbécile wana ki aza nothing to kolakisa pena kaza elilo côté to kolakisa kaya kina ba bot na Congo et to kolakisa yeke akozonga pe mindele ba kokanga ba bien na etu so que to kufa na poto ba kufa le so na poto akunda na sentia poto la sekwate donc après doso na kufa na poto na ba kundanga na osenga na sekwa pete nde bande mususu ba kufa. Alors na Congo kuna alinga te boko yoka DCV ngana zo Sabino boko yoka boyebi IDPS boyebi yango bien boyebi Tshisekedi très bien tanga telemela Mobutu mwana leki Mobutu nani mwana leki Mobutu nani un sale gamin aleki Mobutu nani ye na le côté Mobutu amona makambo na ebongo yende mto telemela Papa Tshisekedi tokotala tokokonte mikolo tokotala Congo na place ekokoma loko bali Congo ekoma ndengwana tokotala ngo place yango ekokoma tokobama mingi na awa na radio teme tokotala soki ako gouverner nani muto ayaki ebata konika nzoto ti solo na basibi elola comme kocha ayebeta parfait que azoeba mindele ya lati pouf soki pouf soki bote vert na costume et akomi lelo ko sakana pe ko bonga famille na biso. Ah non, David Albali boswa Goliath a finga qu'un circoncis et sumuté hein. Je pense que quand les hommes m'attendent, ils vont passer à comité, nazo qualifié kaka ndenga yelaki et ndenga zalelaki et non lelo. Kabila ki na tina, tina lelo boko tomu ko mona ngwa. Aki na tina, amopaya ana souci kuti aza ko s'imposer, aza illettré. Aza ko s'imposer na place ko s'imposer ti.
aza kosala corruption mais pe so corruption ko kozala te soki ekingai na tricherie o esalami na okotuku kumuna mutu te na tie mutu na se ata mobala malamu o azali responsable ata ndako mais soki a tricher bakangi na mwasi soki mwasi na ndako azoloba na ye ocha mu makasi ndenge nini ozoloka ko tie na se o yebi ke azana raison makambo azoloba na yo et on te bengi respect mais yazo tala penza boye na misu azo continuer ko s'imposer ti na niveau au congolais telema le bananga suki congolais soko lali nanga na yo bakobeta bana na biso film tokozanga ka mboka parce que na minute oyo tout ba 5 ans o basalaki bien mais il y a 5 ans oyo ba Rwandais na ba Burundais de ba kokoma partout na Congo après bon même sabino basaki basaka minene na Mukongo na tango kala de wantoko sur leçon le combat oyo desifé to tika ngote ti na suka tokozwa victoire oyo ngana lobiango et boto. Merci tokeye pe papa na biso PMM atafi fifar ndeko oyo koti na nzela ya téléphone vraiment tika ko pema liboso ya téléphone vraiment na banzi ndeko soko bengi na radio longwa esika radio na yo ezali kende ata na téléphone yango kende na yango na chambre na ebite soki na loba na monoko nini ndeko soki olingi benga na radio ozwi téléphone na yo okei na chambre po toyoka makelele ya radio te mais soki ofandi kaka na salon radio ezali koloba yo po bengi makelele ezali bakolongola yo na banzi vraiment esika oyo papa na biso vraiment mayamba chanano mwa nzembo nyonso eza ko changer to changer peko Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. Radio-télévision du Solo. À ciel ouvert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Merci papa nabiso mayamba kuna na régie ndeko nyonso twazali na nzela ya Skype zala na kimia kanga micro na yo tomoni na Skype ya Tosh ezali kotia makelele mingi papa nabiso mayamba soki makelele ezali vraiment meka ko tika ye mwa libanda mpamba te Skype oyo kotia makelele tolingi bandeko ba intervenir bandeko mingi bazali kobenga na nzela ya telefone nazali kobandela ngo lisusu na bolingo ya Congo soki obengi longwa esika radio na yo ezali kende na telefone ata na chambre bien na couloir esika makelele ezali te ofandi na kimia ti bakoyamba yo bakopesa maloba bandeko bozali kobenga na telefone soki okoti na ligne zala na kimia zela bapesa bandeko maloba
nde bakopesa yo po tozalaki na makanisi mutu abengi na telefone mbala moko tokati mutu ya Skype tozwi mpe badéclaration mwa mingi bandeko tolandaka na mulongo. Merci tokende nano mpe ya papa na biso PMM Mata Fifar na nsima tokolekana mpe ya papa na biso Ntosh Ndoshi te men Tosh après tokolekana na ndeko oyo abengi na numéro ya telefone 924 papa na biso PMM Mata Fifar topesi yo maloba. Merci papa na biso DSV vraiment nazali vraiment bâti na message otoyoki mais eloba leki na biso do pamba lobi vraiment yazane sengo et pesi courage vraiment na nzembo potier et siliko pesa nga courage donc to lembate to lité toujours nazana mawa vraiment kolanda radio bolimbisanga vraiment na oa koloba soki ko toucher mutu vraiment bo comprendre nga eloba yo moko DSV na minute yo vraiment to komi na kanda na regretter un peu trop ya ko yoka ndeko wa pesa ki proposition que voilà omoni soki mutu moko asimola ki awa na Europe lingaka pesa impact na yoka ki bamsundenge ba lobby bamsuboye ndeko DSV ngana zo comprendre te congolais tozo kende wapi omoni na minute onga na lobaki ba jour mususu na lobaki très bien ermo boye tozo wa pasteur to cha bango de côté to bunda nanu to récupérer mboka si manangonde to kosenga bolimbi to se repentir. Parce que moni ba masolo comme non tango to kosala lit tango to zo marcher to sala biloko wane kombo lemisa mundele alinga kape violence soki bo meme pe na violence yango no moni biso na Bruxelles to lobaki boy soki o moni ko za na dokite longwa jour bazo sala marche bakangaki biso c'était combien plus de 6 bis 200 et quelques 16 personnes boy sanga banane bazana boloko c'est bima biso tuti atuba bimati mundele tanga zo kango kaka po freno kaka kenoko kenoko chama kelele te après air mobo c'était combien amsusu ba to sala ba 4 heures de temps ba mususu pe olale kuna lobi na tongo bimi pona nini ti lelo congolais esprit à vengeance ezate to koma kaka bo limbisa bo sala boye to pardonner to sala boye. Vous pensez que oye salama ki na matonge soki e salama ki te yo kasi ba mindele bangaba loba. Mais bon, la radio yoka ba belge comment il se plaît combien de millions bazo perdre ndenge tozo bloqué kaka matonge wana. Ba commerçant ba déclarer que non cette histoire ça fait 30 ans et salama c'est pour la première fois tiko to vivre yango. Mais vous cherchez que marché ça l'impact. Mais impact ni bino bozoluka. Mon frère, bino bolingi kaka donc mutu tout a dû moto amitié mais non. Mais bon lobi ke lit o mutu na mutu falite na ndenge na ye mais tika wako bomakar soka ko tumba soki bakangi ye pe soka ko souffrir kula ba ko bete nkuba donc qui martyr na yende yango wana a vivre na nkuba wana ba beti ye aza martyr ba akokipe ko zoka un jour akolobaka moni pota oyo na zoka ka mukolo to salaka marche na Bruxelles po ya titi papa na biso akoma présent quel martyr bino bozoloka mutu tout fois zo moto wa mitum non to lobaki lit ezali multifort botika laissez ko décourager batu botika ko décourager batu il n'est pas dit que mutu tout fois zo kaka moto amitia non ezali ba musu pe ko kanga mundele no pe mwa nyembe c'est quelque part o lobi que non pona libérer tika mutu wana soki ba ko kanga ye soka ko kufa soki ba kangi yake ko beta ta 5 ans na bolo et même martyr yango wana que non o moni ndeko na biso na kota boloko pona nini po akangaka ba mindele boye po asalaka boye pona mboko kana mais soki to komi na ba leçon ya morale que non moni ndenge to za boye to sala boye te to kende boye yo kasi na malilio la fois passée nous avons essayé d'SV aux alaki. La fois passée au marge pacifique, Moutoua Lobate, vous pensez na malilio Moutoua Tambolaka Malembe? Mais tant que tu as soumana Bruxelles, tu as soumana Bruxelles, bon mona DSV aux ala, au mona presse nengeya. Presse lignée ba qu'est-ce qui ne va pas na ba Congolais? Ba Congolais biso te yebi bino bolela mumbafu. Mais comment boke ko buka na magasin ya mumbafu? Comment? Bandeko. Ezaka que il faut
alors ngambalo yo vraiment pasteur wa kozala pembe nanga na marche so na récupérer ba oza congolais mais na ko récupérer yo na ko récupérer yo ngabino pona libérer ye il faut boye parce que comme il y a trop na to yoki trop bible wana mais nzamba za ko puye bana Israël bazako bundat Goliath oyo David a le bomba Goliath puissance c'est utaka wape utaka pa nzambe donc ça va to sambela mais mutu na mutu bo si so di vraiment ezalaki ke to ko défendre mboko na biso te ndeni nzamba za ko tira ba Israël no fobo lité pour mboko na bino bandeko otika isaka kateke to zwaka ko non mwana walo ko na mitumbaki que tout le monde va à mitumba non ba action pesé belé ba action c'est belé on peut to salagi na Bruxelles o moni ba petit na biso to finga ko non ba petit ba voyou mais jour wa ba petit na ba salaka ba boulot ba sala ba boulot o lelo zo mona ke no na matonge na brukumes ya matonge ya Bruxelles a quitté comme les garçons na nous a comme un problème ba comme yebiso non c'est toi qui favorise plus ba manifestation za la kawa pourquoi mingele ba zoloba parce que perte et c'est l'équipe. Ce qui perd l'équipe, ndenge papa na biso auti koloba ok voilà batuwana soki ba moni ke bokomo causer perte pa na bango bako kokisa un mois te bako tika un mois te to marchaka biloko na bango ebebaka ils vont trouver une solution yangwana bo monaki kaka quelques jours to marchaki ki ba bengi saki soki tambwe nani wana ayaki awa to yibi masolo basolo lakite meto za ko luka ye. Mais jusque là tu récupères tes méthodes en recherche à Moutouana. Yawala bandeko tala. On s'en fout. Botika oyeko salame et salami. C'est tout. Ba petit na biso na kini bazo ko épuiser moi ma casse soki bazo lo ba vie. Biso tozo kita koto so to moni ba makambo bino bozo sala kuna. Mais comment te ya non to ça non bon vraiment nga na za ko lemba soki c'est de telle façon o to sala ba masolongo. Donc boye barake biloko ba mindele bazolo ba non bon laisse-les bon après 5 jours ba kolemba na bango donc pour la biso ba congolais ko ma vrai ya wana moni mundibu azara toujours mundibu. Merci donc, papa na biso espère pas na yoki ma wande place wana totika mutu na mutu alite na marque na ye. Merci et papa na biso pata mitumbaki c'est bon mususu pa ko sala action mususu zaka raté ko tumba. Merci DSV boto na zongo solo malo. Merci PMM Mata Fifar Mobali Kitoko Mama Regine kuna Zoyo Eboto na banzi bandeko oboza nzela telefone kimia ezala kat na bino tokopesa bino maloba